Oui, shalom, shalom, fidèle peuple de Dieu, tika nzambe ya bomoi, azwa lokumu, pe ya pambola yo, bisika nyonso ezwa mibino, kokutana na maloba na ye, ozali na France, na Paris, na États-Unis, na Afrique du Sud, partout na monde, occasion epesa melio, ya kokutana na matea oyo na nzela ya serviteur na ye évangéliste Gauthier Bokeka. Nengana biso bien-aimé, landa message oyo du début et à la fin parce que eza message oyo nzambe atininga uniquement na pesa bino. Tika nzambe nanga azwa lokumu, pe naza déjà prêt na kati ya makomi ya nzambe ya kosala lecture na yango après lecture na kosala développement na kati ya thème oyo nzambe apesi ngai. Naza na kati ya livre ya Jérémie chapitre na yango, excusez-moi vraiment, Jérémie chapitre 7, son verset 23. Bible lobby, son verset 22 à 23. Bible lobby, car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre les jours où les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je l'ai donné, écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris. Parole du Seigneur. Des passages où nzamba pesingai, na partagé na yo, bisika yo zali. Thème nango ezali oyo nazo travailler na kati ya passage oyo ezali l'ordre global de Dieu pour l'homme. Bien-aimé, l'ordre global de Dieu pour l'homme, c'est écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi Nzamba zo rappelé Israël dans passage d'Otiko Tanga Awa na livre ya Jérémie chapitre 7 et son verset 22 à 23. Nzamba alobi na bango, alobi ordre na pesaki na ba papa na bino, eza même ordre na pesi bino. Abi bango na pesaki bango te ordre ya kotumba bambeka. To pe ya kosala ba sacrifice, mais ordre nga na pesaki bango. Ezalaki ordre ya ko obéir na voix na ngai, ya ko tosa na ba directive na ngai, ya ko tosa na ba besoin na ngai nyonso. Alors ce qui totali na kati ya ordre oyo Nzamba pesaki Batu Israël, to pe apesaka batu. C'est même ordre apesaka na mutu soki apesi appel ministériel, to pe apesaka na basali na ye soki abengi bango. Mais bon nombre de serviteurs de Dieu lelo, ordre ya voix ya Nzambe ezate. Obéissance to pe exécution ya mongongo Nzambe ezate. Basala Nzambe mingi ba otosa voix ya Nzambe te. Bazoyeba te pourquoi Nzamba benga bango. Nzamba benga bango na ba mission nini. Nzamba benga bango po basala nini. C'est pourquoi bakoma ko sala contraire. Bazan na bande oyo Nzambe azelelaka bango te. Tope bande oyo Nzambe atia bango te. Nabi na fungoli déjà téléphone nanga pona batu nyonso o bazo landa ngai na numéro eza affiché wana plus 243 81 72 18 8 42 le évangéliste Gauthier Bokeka. Benganga bisika ozali na osambela pona yo, benganga bisika ozali na ko répondre na ba question na yo, mais avant na zonga lisusu na kati ya développement na osenga batiela biso témoignage to pe ba témoignage otala ndenge nini musala Nzambe ezo sala na kati ya ordre ya Nzambe o nazolobela sikoyo to landi batieli biso. Si papa pona mutuno oyo toni biso papa na biso évangéliste alekaka chaque lundi alekaka batongo nyonso matin na ye fortifiaka biso tango nyonso l'air akomaka tango mosusu tokozala toza étouffé na ba problème l'air tozoyoka matin wana tokangola mpe na ba domaine mosusu ata na commerce toza na kondima makasi à travers na matin na ye. Ye ateyaka pona intérêt na ye te soki olingi kopesa nde opesi mais ye ayaka pona koteya biso à travers makambo oyo ekangi biso ezalaka pona intérêt na ye te. Asalaka mosala kitoko par exemple semaine wana ateyaki lisusu na kangaki maloba na ye o ateyaki alobelaki pona boyebi ya solo. Lelo ezana basali ebele bazozwa musala na Nzambe lokola bayambi moli musantu me bazobo sana ete esengeli kozala enseignant.
alors kolekela na mateya na ye vraiment ezofongola bantu mingi soki bozolanda mateya na ye vraiment ekozala kitoko makasi. Bon, évangéliste Gauthier ateyaka bien, aza exemplaire bapasteur nyonso bayaka awa ye nde ateyaka bien, tolanda mpe mateya na ye bien, biso mateya na ye mpe bakisaka biso implice na mosala na biso ezosunga biso so toyoki azoteya topambamaka na misala na biso nyonso ekenda liboso à travers pasteur Gauthier. Oui, yo so expliquer ba problème na ye, na problème na yo et pas na ye. Changement ekotaka diable la pousa na soupembe na biso te, ye vraiment za musala nzambe ya solo, nzamba poni ye, biso pe to sepela na ye, ata bacha microphone kuna na ngambo, soki ye ga ye, toyoki tolanda ye na bokebi nyonso. Aza évangéliste moko ya solo, biso nyonso tosepeli na ye, tolinga ye, na musala na ye kele biso. Alors, bien aimé, j'espère que on landi bien. Comment musala nzambe zo salama? Na ba milliers nyonso o nzambe azotinda ngai. Na ba place publique. Bato moni ba témoigner wana concernant façon nazo servir nzambe. Eza kutu bato o mingi na sambela kana bango na encadra ba na même église te. Mais plutôt eza bandeko bazana ba église mususu beaucoup plus bazana ba église ya ba message. Alors bato basambela ba église ya ba message wana po ba koma na ndimo ya niveau ya kondima ke muto yo azana nzambe pendant que asambelaka même église na bangote azana na message na bangote. C'est que muto na osala musala nzambe conformément selon ba ordre nzambe. Mais lelo basali ya nzambe ebele. Ba sala musala ya nzambe te conformément selon ordre ya nzambe. Voix oyo bazoyoka eza sous voix ya nzambe te. Et comme ba voix ya ba besoin na bango, voix ya mabumu na bango, alata malamu, abonga, asomba mutuka, alata veste ya sika, azwa mwasi na bana atinda bango na poto. Nde voix oyo bazoyoka. Alors voix ya nzambe zate, c'est pourquoi moyen peuple ya nzambe pe et se retrouver na kati ya musala ya nzambe ba sala ezate. Or nzambe soki abengi mosali na ye a confier mission. Mission wana objectif nango ezalaka simple pour l'intérêt du peuple de Dieu. Mais le loto mona basala nzambe intérêt ya peuple ya nzambe eza susute. Intérêt comme ya ba foyer na bango, intérêt à somba boye, intérêt à voyager par-ci par-là, intérêt à mi bongisa ye moko, à bongisa foyer na ye. Mais peuple ya nzambe ezo se retrouver te. Pourquoi? Parce que il y a l'absence de l'exécution de la voix de Dieu. Koto sa mongongo nzambe zate, ko yeba ba directive ya nzambe zate. C'est pourquoi mingi ba koti même ndakwa kisi, ba koti ba loge, ba koti na banzela ya banganga, ba koti na bakadale bakabale plutôt juif pour que ba mi bongisa. Mais nzamba zo se retrouver te parce que o bazo sala wana ce n'est pas l'ordre de Dieu et la volonté de Dieu. Yango yo mosala nzambe po si occasion kolanda ngai. Papa soki déjà obunga nzela, o deruta zonga na banda, sala musala nzambe ndenge nzambe alingi. Tika bakisi wana, tika bikota kota wana, tika nyonso ozo sala wana ozo sepelisa nzambe te. Nzambe azana posa yo mukoloko oko présenter bilan ya misala na yo abet balole betela yo maboko et féliciter yo, mais eno yo mukoloko présenter bilan ya misala yo sali ba condamner yo. Mais pendant que yo moko ozo commettre ba erreur, osala musala nzambe tende ndenge nzambe azolinga, ozo yoka mongongo ya nzambe te, yeba ke tangu présentation ya bilan na yo ekozala complication ekokomela yo lobi. Bien aimé o servir nzambe ndenge nini? Lelo basali ya nzambe mingi bakomi soni ya évangile. Biso basala nzambe valeur ezali soute parce que bande komususu babebisi réputation. Okene na kati église matin ya 30 minutes, 1h30 ya service ya offrande. Bandimi bazo retenir nini? Bazo zuwa nini? Bazo kanga nini? Ozo préparer libota ya nzambe pona bakende wapi? Nabi téléphone ya polele. Téléphone eza polele bengangai. Ozo préparer libota nzambe po bakende wapi? Yo moko mosali ya nzambe vi ezana no mabe, vi kindumba kolingaka basi na kati ya église, kolongola isaka basi bazemi. Sikoyo ozo pesa tope image nini na bano yozo kamba bakoma na yango.
Ba papa na biso bino boboti biso na kati ya ministère mais lelo témoignage na bino e a kitoko te bongo baleki oya biso bakolanda na sima parce que jusqu'à présent bozo continuer toujours à kobota ba serviteur alors bango bakozwa éducation nini parce que bino moko ba papa bokoti na kati ya ba loge bino moko ba papa bokoti na kati ya ba science bokoti na bonganga bobungisi nzambe bozana nzambe ya solo te kopini nyango oyo bana bakozwa l'ordre global de Dieu pour l'homme nde ordre oyo eza na kati ya centralisation ya ordre ya nzambe pona musali na yeso ki aponi tika ba vi wana ozana yango tika ba vi wana nzambe azana posa o changer manière ya ko servir ye bongola mutema mosali ya nzambe tika kotrakase peuple ya nzambe mutu vie eza malonga te position eza malonga te mais yo mutema na yo obotoleka mwa muke wana zaki nango o Dieu m'a dit ceci Dieu m'a dit cela lokuta bo sali réputation ya basali ya nzambe mingi o bo sali la nzambe na vérité nzamba bengela kayo boete musala nzambe ozosala eza cadeau ozwi na kati ya famille na yo te obotamela musala nzambe bien aimé eza charge musala nzambe eyateke po yo koma star vedette soko o matina cher obandi ba histoire on a voyagé ki na mboko na longwe na kitibwe oza ko enseigner peuple de Dieu nini pour que basa la préparer lobi na enlèvement pour que pendant que ba difficulté les kanabo mo na bango esila o préparer bango na nini ozo préparer bango na nini ozo préparer libota nzambe na nini l'ordre global de Dieu pour l'homme l'ordre global de Dieu pour son serviteur yoka nzambe nzamba alobi na bango alobi na bengaki batata na bioto pe na ebisaki bango te na ordre ya kopesa ba offrande mais ordre na ngezalaki botosa kaka mongongo nanga na ozala nzambe na bino bien aimé yo ozwi charge ministérielle ya kosala musala ya nzambe eloko ezaka moko tu dois obéir à la voix de Dieu si tu obéis à la voix de Dieu Dieu sera ton Dieu si tu obéis à la voix de Dieu nzamba kozala kimia pona yo pe akozala nyonso pona yo mais pendant que yo oza kotosa te na mongongo ya nzambe na ebisi yo kanda ya nzambe pe kozala likolo na yo parce que Bible lobi na kati ya livre il y a Jérémie chapitre 15 verset nango ekozala entre 18 ou 20 Bible lobi nzamba lobi emoko lobi vous avez allumé le feu de ma colère yo opelisi moto ya kanda nzambe obimisi moto opelisi moto akanda nzambe sala musala nzambe normalement ndenge nzamba zolinga tika ba publicité ba yeba yo talisa batunde nzambe Yesu Masia c'est tout oh moi je suis l'homme de fire l'homme de 3 points ya wapi elongwe Yesu ekomi yo yana ndeko moko mosala nzambe na landa na télévision asobisa bandimina bi soki baye ko bundiso na butu tour oyo ba monanga elekelinga ezangisanga na kima na bi me koma nzambe basali no bakomi wapi tango boya obundisa oya yo bana ba mona yo te me bakuta nde na ye yaza nani le patron de l'évangile aye bana lisute patron ya évangile komi ba pasteur patron ya évangile et comme ba prophète beaucoup plus c'est 90% oyo ba BBC évangile lelo et ça ba prophète na ba pasteur na ba apôtre bo BBC musala ya nzambe lokuta mingi bonganga ekoti wana eza bonzambe te nzamba zotala nombre ya bato za na kati église te nzamba otande misala yozo sala yango yo pende koza ozo yo kangai pendant que ozo ka ba témoignage ya mabe pona pasteur na yo abunga nzela changer église ya kosambela parce que sali na yo eza wana te bateki déjà ba amena bino sala effort bima na kati église wana kolongwa to pe ko changer église eza lisumu te
Église eza lié ezo conduire mutu, lié ezo préparer mutu. Alors pendant que vie ya pasteur eza mabe, vie eza basé na kata lisumu. Bible lobi mutu apesa kaka na oya zanango. Alors sache-le bien a opesa bino kaka oya zanango. Alors oya zanango eza nini? Eza vie ya mabe na yo wana, vie ya impudicité a ko transmettre yango na bino sans le savoir. C'est pourquoi bande ko ebele makambo esimbate azo sambela mingi changement ezate. Pasteur tika ko tracasser bana nzambe. Zala na souci ya libota ya nzambe. Comment peuple ya nzambe zo vivre? Yo mosali ya nzambe nzamba pambola yo ozana ba moyen mais olingi ko sungate. Mutaye ko senga yo papa sunganga dadi sunganga otindeke ebondela nzambe. Mais yo na ba moyen ko sunga ete zongela nzela nzambe auzala nzambe na yo. Tosa mongongo ya nzambe tika nzambe na ngai apambola bino na bi numéro na ngeza affiché wana benga ngai ozana posa oya même na pesa yo formation au mieux ba serviteur de Dieu atambola ndenge ni benga nga na ko former yo parce que na kati ya ba point o nzamba pesi ngai na musalo na zanango eza ko réformer ba serviteur o bazana éducation ministérielle ya malonga te benga nga na numéro wana na ko rédiquer na musala nzambe na ko réformer yo pe na resembler pona yo yo posant la question benga ngai que le Seigneur vous bénisse. Merci.